Eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki Ray Soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi helaka te eyebi semabe eyebi semabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka nte kolo Hey, wait. Yeah.
Assemblée l'église, mon côté à Sanganate. Maintenant, na kwa siro pichuna oyo yebaki ye ote akufi. Parce que ngana zala na ye na ba dernier jour ya vie na ye. Na solola na ye et na zo bataille ko zala na ye. Amen. Na yebi que toza ba différentes religions ao. Mais na bolingo nzambe to komeke mpe ko transmettre quelque chose. Oyo e ko sunga peuple ya nzambe. Alléluia. Yangwana na osenge sike zwami yo tokumbi mutu na biso pe tokangi misu tobondela na kombo ya Yesu. Eyebaka lelo ka kozonga epai na yo pe nzoto na ye kozonga na mabele. Seigneur topesi yo merci parce que biso tolela ata nzoto. Oyebi kosala ngolu afin que toyeba na kopase moment oyo ya prise nyonso na maboko na yo. Tikete esprit prendre volonté na yo likolo na biso bana na yo. Na kombo na Yesu Mesia o azali mokonzi pe mobikisi na biso nde tobondeli boye. Amen. Na pesi biso lisusu mbote na kombo ya Yesu. Na bengami na kombo ya Pasteur Blaise
et na bande ko fréquenter mingi sœur Pichu na ndeka na lobaki na ba dernier jour ya vie na ye eloko epangisaka na bomo ya mutu eza parcours te mais loko oyo ezalaka très important na vie ya mutu eza ba dernier jour ya vie yango na omona Bible lobi na livre ya Genèse chapitre nango 49 wabi Jacob a recueillir ba force na ye pe avandisi bana na ye alobela bango ba dernier mot ya vie na ye. Oyebi lorsque mutu azwi chance ya koloba ba dernière parole ya vie eza accès au Nzambe apesi ye parce que tozala na bato ebele lelo oyo balala alobi ate lokote akufiaki mais Nzambe apermetaki tozala na sœur Pichuna afin que toyebana kosolola na ye na ba dernier jour ya vie na ye eloko tolobela na tongo lelo tope thème selon pour la bonne compréhension tolingue tolobela pourquoi les héros sont-ils tombés. Eza temo tolingi to partager na tongo lelo na yebi ke kosunga na vie na yo malobo to koloba ekoede yo na kati ya parcours ya vie. Tolobi pourquoi les héros sont-ils tombés. Héros eza nan eza héros selon dictionnaire balobi eza muto abunda ba bitumba ebele oyo akonkista ba victoire ebele ye wana nde bazobenga héros. E na kati ya mboka tozalaka na héros lokola awa na Angola toza na ba Agostino Neto toza na ba José Eduardo dos Santos malgré aza vivant maza un héros. Toza na ba héros ya mboka toza na ba héros ya mabota toza na ba héros ya ba famille toza pe na ba héros ya mokili mobimba. Lelo yo pe na libota o botami oza héros par rapport ya qualité na yo. Maintenant tozomona na livre ya Gédéon tozomona na histoire ya Gédéon pito na livre ya ba juge tozomona un héros différent par rapport ya mayele ya batu. Ange abimi liboso ya Gédéon azobenga ye oza héros. Alléluia. Azobenga ye héros. Pourquoi bazobenga ye héros? Ye oyo abundana no bitumba te. Nzokande héros epai ya Nzambe eza mutu abundana no abunda te mais mutu azotambola na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, héros eza mutu azotambola na Nzambe. Na Angola lelo tozomona ba réalité belé. Angola toyebaka makambo ya toyebaka makambo ezalaka pona mibange ezalaka pona ba jeune ezalaka pona ba mpaka mais lelo makambo ane kitche pa ya mutu nyonso. Lelo tozomona bato ebele tolala alalaki alamuki te tozomona bato ebele abeli te pito mais alamuki te. Lelo bato ebele bazotika biso à cause ya liwa menzokande bien-aimé tikala yebisa yo les seules réussites ya vie ya mutu ezali mutu azotambola na Nzambe. Nalobaka ngo na kati église okoki kozala lolenge nyonso ozali mais tikala yebisa yo Nzambe oyo abengaka mutu aponaka lolenga mutu te. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, totamboli na kati ya Angola totamboli na Congo toyebaka teke makambo ekoki kokoma na barythme oyo ezokoma lelo. Kala toyebaka yalaka na biloko mosusu mpo na bampaka mais lelo ekomi mpo na bajeune. Lelo bahéros bazokweya c'est parce que baza koabandone Nzambe, parce que baza koabandone Nzambe. Yaya tikala yebisa yo okoki kozala grand, okoki kozala grand prêtre, okoki kozala grand dame, okoki kozala mwasi ya sango to mpe mobali ya sango mais soki oyebi Yesu te yebaka yango oza zero. Alléluia. Oza zero. Muto ya yebi Yesu te muto aza na Yesu taza zero parce que Yesu nazali bomoi. Bible ezobetela biso histoire na livre ya 2 Samuel chapitre nango 1. Bible ezobetela biso lisolo ya jeune homme moko na kombo ya Saoul. Balobi Saoul azalaki l'homme ya taille avancée na Israël mobimba na taille ya Saoul ezalaki na mwana mobali te lokola Saoul. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nathan ya Saoul ezalaki na mwana mobali te. Oyo akokanaki na Saoul. Balobi azalaki kitoko na elongi. Balobi azalaki na taille. Azalaki elongi kitoko. Azalaki mobali munene. Mais problème ezalaki nini? Problème ezalaki beauté te. Problème ezalaki taille te. Lorsque Saoul akangamaki na Nzambe, Saoul abandaki koreçu. Mais mukolo Saoul atika Nzambe. Mukolo wana Saoul akenda kokufa lokola nyama. Alléluia. Betela na Yesu maboko makasi. Betela na Yesu. Ebi Yesu azala bomoi. Nyonso tozali eza mpona Yesu. Alléluia. Bien-aimé nyonso eza mpona Yesu. Moninga malamu oyo alanda Lazare ntina nkunda. Tobanda kolobela Saoul. Saoul azalaki mobali kitoko. Bakumisi azalaki mulai. Bakumisi azalaki mbinga. Mais nzoka nde beauté na ye ezalaki lié na gloire ya Nzambe. Bien-aimé ntango gloire ya Nzambe eza na vie ya mutu. Mutu wana atambolaka na succès. Mutu wana atambolaka na réussite. Mais ntango mutu azolongwa penepene ya Nzambe nde héros azotika mokili oyo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tika na ebisa réussite na yo ezalaka lié na grâce ya Nzambe. Nyonso osala kosalaka yango na ngolo ya Nzambe. Ata mokolo moko te kotika Nzambe. Ata mokolo moko te koabandone Yesu. Parce que ye nde force na yo. Nazosolola na ndeko moko alobi na nga pai nga na bamoko na koteka te. Nga naza mwasi ya sango. Nga naza mobwasi munene. Na ebisi yo mama na bino akoliso na mombonga nguba. Alléluia. Akoliso na mombonga nguba. Yo ye Angola. Olobi ke yo za mwasi ya sango. Tika biso tobanda. Yaya tika na ebisa yo. Okoki kozala mwasi ya sango. Okoki kozala mobali ya sango. Mais soko ozana Yesu te. Oze loko te. Parce que après vie ozo vivre. Eza na vie mususu. Alléluia. Obi na bandenge na biso ya momoto. Okoki koloba. Est-ce que Pichuna Gokende Lifelo, Pichuna Gokende Lola, Okoeko se poser ma question. Mais Tikana Yebisayo, Nana Yabisa Geka Yes. Reste Yesika Gokende, le pas. C'est ça. C'est ça, la vie c'est comme ça. Si les années wana, oh Zomona Lelo, Nzoto Loko Pamba Yaya, Nzoto Loko Pamba. Mais loko ya kobatela eza kozala elongo na Yesu. Eza kozala elongo na Yesu. Proverbe Ecclésiaste alobi, il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes les choses. Eza na tango mpona nyonso. Eza na tango ya kobota. Eza na tango ya kokola. Eza na tango ya kokufa. Alléluia. Yaya ata lelo zolo. Webi, tika na betolo lisolo. Yaya tomemi mama bende. Tomemi mama bende tosali ba sport. Mais mukolo moko na seka libosa pompi. Na kenda na toka mai na babidon mibale apre litre. Na meki na tombola babidon. Mukomo ekatali. Alléluia. Na comprendre que makasi on azalaki nango na 17 ans. Yango te nazala ngo lelo. Yaya kokima kitalatala te. Lelo batobela bakoma kokima kitalatala. Yaya bongo na motema na yo. Tikana yebisa yo lelo. Masangeza le sika komema yo te. Kindokeza le sika komema yo te. Kindumbeza le sika komema yo te. Kotongeza le sika komema yo te. Alléluia. Nao nazoteya yo. Naza jeune lokola yo. Mais na comprenaka que récite ya bomo nanga. Eza pene ya Yesu. Alléluia. Alléluia. Na kanisa to betela ta Yesu maboko. Mukolo ezali okoluka bachayo ata na casa de ban. Mukolo ezali okoluka bayelo ata kopa mai. Mukolo ezali makasi la mukanango ekozala te. Mukolo ezali talaka ndengo tango belaka. Monana lukaka tango belaka. Okomaka ndenge nini. Me mukolo wana frère Patrice ayemi mokolo na suka. Mukolo ya somo. Ere metika na biso libale koleka. Somo ke France, okoluka ke États-Unis.
Soko États-Unis kolukokende Chine. Mais kokende lola nde finale ya makambo. Tomona muta bonda bundi. Tomona muta bundi ya Angola. Azwi mbongo. Ake France akomi lelo loba. Amen. Mais tika na ebisa yo. Kabe meza likambo ya lola. Tango sana na bomoi. Prepare nzela na yo. Alléluia. tosambela nzambe eloka toloba na ebandeli moto na moto alandi pi biso nde tobondeli boye amen amen yes
bakufaka nde kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa liwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi se mabe yaya liwa Yangombe Satana liwa Yangombe Lisumu liwa Yangombe Satana liwa Yangombe Lisumu liwa Yangombe Satana ndeka bongomba ya kufaki te ya wilingonda kufaki te nde bamisisye bakufaka te soki liwa ebaki kote ya neida usa kufaki te aedi na bala kufaki te nde batei bakufaka te bandeko liwa eyebi elaka te eyebi konseye te eyebise mabe 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 baye bayambi efe na bomoli na bango akomi bato na esengo wete balombi liwa bayambi yawe yende bomoi ya sengo ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yosho mashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata sabe aya soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na bana kufaki te Koma moto na esengo eokolo na liwa oyambi yawe oyende bongo ya seko ambola babo mobali ya libala ambola babo izibana bomo ambola babo yehoshua mashia ambola babo ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobola lobi solo nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edevi ya mintema barwa yesu deja kokunda ye baotya mabele de façon ke tokende ya eleki na mobino mobomoni banda na makambo nyonso tu nde bootala na nini na baimage nyonso tu
ya bana tozali na morgue ti toye ndako ti makambo nyonso eleki na ndako ntina nde tokomi ti awa nyonso tu baimage ezali ya ndiraki bomoni na oyo baolakisa bino nyonso tu bomoni na oyo totinda bomoni nzambe asungi eleki bien na ngolu kopasitela te makambo nyonso tu eleki bien yango wana nde omoni bakonzi ya pichu biso nyonso tu tozali ngai yolande koro na mobali na ngai bandeko mosusu balandi biso nage bamikolo baza te biso na biso bana me nzambe asungi eleki bien tokomi sikoyo kozonga ndako. Dieu a fait grâce très bien. Malgré tout, on a critiqué les bichons et les bichons bas dans le soleil, après il a fait grâce. Dieu a fait grâce et qui vient. Merci à la bichon bas dans le participer la bichon, on a partagé la bichon qui leur retrouverait dans l'amour. Vraiment merci. Puis le monde peut voir la image, l'équipe vraiment très bien. Nous avons une famille, la famille fait l'équipe bien. Ah, tu as un cimetière, et aussi tu as un cimetière. Ma famille fait l'équipe bien dans mon lanzame. Quand tu as un endroit, tu n'es pas à